yo babeti yo parce que banda fali abwaka yo banda okoma na mwa makambo so mwa makambo na internet na sima ya kombo ya fali ozo bima na basi do bagolu babaware nyonso ya basi ya Belgique basi na yo ya Paris basi na yo okoma okotela tina Hollande na suka leka ba Manuela le seul moto yo abima kana ba fi o balandaka fali ezaka yo omoni te ki babiki mibali ya ba fi wana oyo yo bima na basi na bango ba to babeti yo pona yango eza rien à voir na fali misika fali madame no yandako mama ba na yo atikala na Belgique yo na Manuela à Paris oui na Bordeaux concert a fali pupa na Bordeaux ozalaki nazalaki Manuela azalaki oui non azalaki j'avais pas sa promotion Jaël qui tokos place aza ku chapeau na Jaël zo manqué moi c'est directeur qui tokos na ninga mokete Jaël show qui tokos. D'accord, merci John Sambi ex na ye apesaki yo mbote John Sambi na yebiete David Mombele omoni babiloko na banda boya yango na rappeler loko moko David na komo zwa kanda omoni eloko yo nga o na ye nango oyo yango ne mterozo na nzoto enga na ko accepter la police ezwanga parce que na komi mal à l'aise ou bien c'est na tele manaki na songa na kenanga défenseur David fali na biro le balingi lisusu bino te na mafinga na ba problème même bateau ba omoni na bozo sala promotion te bozo ya ko finga ba mon mele pona yo promotion zani basi yo wano bima bango lelo yokala avant za pemi na fali yokala opusa pemi na fali yokala bano bima na basi marque wana eza to na plateau comment na niveau la police to na plateau non David o milenga ti na niveau to banga ngai le défenseur na ngana il a bien été mais David oso ignorer ni désolé Kassifan. On a du gaz et du restaurant MK Royal aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes, 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Herbe, mais ça dans côté l'émission Gréco. Oui, ça l'a présenté par David Mombele M6 Kosi Nayuda. Topesi merci na bande konabiso ya Canada na États-Unis parce que bango ba s'abonner ndenge total aka ba s'abonner tellement ebele na semaine o eleki oyo. Merci de susu na bande konabiso ya Hollande, bolobi mingi na Hollande tabwa kabino te bande ko Hollande na Rotterdam. Topesi bino mbote mboka ya ba Manuela Kitoko, moi c'est Kitoko ya ba tatouage na kati ya Hollande. To profiter topesi bino mbote, topesa pe mbote de bande konabiso to kanisi bande konabiso samedi nangana zala na Autriche mboka ya ba Léon Mboma les grands esprits mais Léon Mboma lelo boratenga samedi to sengi pardon na bandeko ya Autriche musala esenga kike na komate to pesa mbote na ndeko na biso Sandy consultant oyo ya immigration ça veut dire moto yo ça problème ya mukanda osana problème ya asile ozoyeba ko lobate ngunda eza église te ke bazola ki sonete classe te ngunda fo ba la ki son ndenge zalaka parce que ça na ba norme ya ba convention ya Genève ya 1951 je crois. Ceux qui ont un problème mukanda bakanga mukande beba ozoko ko renouveler te ozana problème document benga biso na numéro oyo moni na okutana na Sandy consultant akosala zandi ko na biso congolais ngunde zake lengi na mutaola l'action na lingala na répéter ngunda so bazo l'action na lingala ko yeba ko loba na mona na nute mundibu wa yebi arabe alinga ke boka ngunda yo luka français non akoya na munoko na bango parce que ça na bilo muso biso ke boaka lemba côté matete côté boy yangwana voilà yezali biti ya émission na biso ya lelote leloto into so na bino to so yamba ndeko na biso aswa ki problème
na kombo ya défenseur azali ndeko ya lobelaka artiste musicien Fally Ipupa ye lelo nde tokoluka tosowana et merci na manotunga ndenge alaxi biso défenseur a se déplacer azali ndeko avandaka libanda ya Paris avandaka na biso awate avandaka libanda ya mboka na biso France. Alors rendez-vous le 6 avril au bozomona wana 2025 avec l'artiste musicien Feregola tokosa na Paris la Défense biso nyuso tokosalana. Alors défenseur, bonsoir et bienvenue na plateau na biso. Bonsoir David Mombele le leader kande na benga kayo na sepeli naza. Santé, ça va? Santé tokos na minute la ndenga mukete le défenseur ça va déjà. D'accord. Bato bazota la opo namba liboso défenseur azanani. Pour bato ka défenseur mutu para moko ta kobota mo ane le basandi consultant. APC comme défenseur. Ngunda pe ko ke boka ona comme défenseur te. Ozana kombo netinga na David. Ozo comprendre. Yo comme neza kanani. Kombo mama langa botelinge zaka Serge Kateboa Malou. Mais comme défenseur et tant que warrior. Moko ya bato ba défendaka aigle na musika. Donner dans son abonné en face na zana warrior. Na warrior ya makila donc avec deux épées. Au bangi plateau te pour passer plateau ba notre tango plateau ba gaulois. Te oyo bilei na. OK, biso to yebi na biso makamwa na te. Biso de biso plateau musala. Te oyo za plateau musala. So le défenseur andimi ko leka place moko parce que na zuta na nga ya ko étudier terrain. Donc yango na e pepele ya kosaka na kututi. Saint-Denis bangi siote pour Saint-Denis et qui a la réputation Saint-Denis bayambi onde no moni Saint-Denis. Saint-Denis tokos mbala liboso mais David na komi place on a sentir moins neska moi ja parce que bika ke bato ba lo ba ke David ana moto moko boy David qui si ton okota na pause on a senti moi lo mona comprendre chaleur no ya makasi. Ya solo. Ah oui. Voilà. Au ça la choix ya kokoma warrior. Pourquoi ça la choix ya ko soutenir Fally Ipupa? Oh, David, c'est la bonne musique. La bonne musique parce que à l'époque, Nazala qui n'a pas soutenir JB Piana, étant que Ndekonanga Muluba, mettant au monde pour nous clair, JB Piana, carrière na moi maï quoi. Ndé mana bandaro landela ye na yo comprendre vraiment que JB Piana ya ko la moi muke donc na yo tala siko donc mise mora bimi na moto moko c'est du jamais vu dans Aigle Suprême Fally Ipupa donc mala moko na koma warrior yo vanda wapi na vena bela na Liège ndeni bande ko biso Belgique na Liège ki tokos kuna ninga mukete donc bango ba ki les défenseurs azoye pas David Mombele babi les défenseurs que nous défendre biso maboko ofungwa madon ya mona ye Fally ye moko na bureau na ba yo ba ebinga parce que prévané na oka les défenseurs de tous les warriors na Bordeaux na sie wana kuti otunate boni papu ndeni Aigle Suprême pepele osaka na kuti lobi bomone ba bloka sala qui c'est jamais vu donc Aigle pepele santé vraiment sur 10-10 voilà biso lelo to yambi yo attaque moto yo oza rôle moto ba ozo jouer rôle moko na ba era ba frère na biso o tout basaka musala tout o ba kumba za kapemé na musicien pour la promotion oza on a pour la promotion oui promotion vraiment 100% promotion il y a Aigle d'accord OK pas de souci to meka ko solo la moké bozali na ba problème okuta na ba problème tellement ébélé manotunga soko ko edenga iso élément ezali o meka ko pesa élément okuta ba problème mo ébélé na vie na yo pona ko kumisa Fally Ipupa accident moko ba beta kiyo baito beto dernièrement bato wana ba beta kiyo yeba ki bango bi baza banani David Mombele pona oloba vérité na yeba ki bango te na utaki na Rotterdam na mboka ya Manuela Kitoko le quoi les défenseurs à Messana na déjà ko bima na bamboke belé ko sala promotion à Aigle tant que warrior avec 2 épées na utaki na Rotterdam ko zonga na gare de midi na moni ba soi-disant bato to benga ka ba gorine ba gressenga ba ye oh non PD warrior et ceci donc na télémi na kanisa ki blague ou be bato ba yebinga mais tant ba en face na comprendre que na yebi bango te donc le temps mo kazo kakai donc azunga na lamba na zo tourner boye kwa zeli boso abandinga mbala moku donc tellement zo nga vraiment na mâchoire donc na koka kité na bandi ko bagarre na wazeli boso na keso au moins 7 coups na mukongo langage na bongeza kinini ba warrior ba beta muziki ndingu na Congo il fallait ba appliquer yango eshenga mais na mitika kité étant que le défenseur na se défendre mais un moment na koka kité
na se retrouver na se parce que bazala ki 4 nga nazala nga moko na bango nyoso 4 wana eloni la kisiki bazali bagolwa non balanga balangage na bango eza ba bloqué bando na munoko na bango nga PD warrior et la suite c'était ba appliquer parce que ba warrior ba beta muzeki ndingu na Congo o information nga na ebité na prendre na munoko na bango na monate na talate na yokate. D'accord. Manotunga edenga meka kotambusa biso oyo ouais c'est le défenseur des warriors oyo na hôpital ouais na hôpital donc c'est ça après accident oyo ba bundisio le même jour ezalaki dimanche na longwa ki na Rotterdam na zozonga na longwa ki na moi ba air moins un peu tardif parce que fallait qu'il vraiment to travailler encore na Manuela Kitoko la plus belle de tous les warriors na libanda ya salle na biso tobeta fallait to travailler encore to travailler samedi fait to travailler encore journée ya dimanche et du coup na longwa ki na mo ba air moko un peu ba soirée quoi na yokutana nango le même dimanche wana na butu Manotunga zongisa biso merci Manotunga côté ozali alors kotala yo na mbeto ya hôpital toza na poto toza mikolo kotala yo lelo yo olati identité ki obetami pona fali bagolwa babeti yo pona fali pona kombo ya fali oyo tambolaka na yango comment mutu babeti mais bazozo ngiso mai est-ce que mutu bakobeta ye na ebiti médecine wana médecine nini oyo okay yo ozana ba choc ozuma kofi biso to biso mutu bazuba kofi ba traiter suka ki pota ba traiter ba pota ba sala makamebele ba tonga ye makamebele mais et comme na niveau nini bazo ngiso su mai po kobeta mutu ça rien à voir na mai bazo ngisa na loboko. David Mombele, c'est une bonne question. Tant on a da beta maki na se retrouver na se ambulance ye na muto abenga ki ambulance na eba ki était ambulance ye bazwinga na ke ba meminga na hôpital et tant on a la muki na zaki na ba perfusion des questions wana na posaki na komi wana ndenge nini donc parce que na perda qui vraiment tête quoi Contrôle. Oui. Nde au sala que non ba perfusion on ezala qui te pour na malaria typhoïde quelque chose qui na douleur fort à un niveau impossible. Si ko ba risque ya bonde bozo ka ba risque boy baso beta bino pona ba artiste musicien yo mwana poto baso beta yo pona musicien moko oliaka na comprendre le moko oliaka mbonga fali bafuta ko ozana fiche de paye na fiche de paye te David Mombele mais na bénéfice aka trop nani trop libanga te nani parce que le défenseur a ya pembe na aigle pour na luka libanga te beaucoup mo risquer vie na yo bo pona fali fan donc les so ba bomi OK na yo perte pona fali fan le warrior le défenseur de warrior donc beaucoup maka après ya kotia ba vie na bino jebo pona fali pe hein oui pona fali parce que je suis un vrai warrior avec des épées. Mais nino ezolobama entre bino na bino pe ba ndeko beaucoup misara fali pupa ba bike yo ba beti yo parce que banda fali abwaka yo banda okoma na mwa makambo so mwa makambo na internet na sima ya kombo ya fali ozo bimana basi do bagolu ba warrior nyonso ya basi ya Belgique basi na yo ya Paris basi na yo okoma okotela tina Hollande na suka leka ba Manuela le seul moto yo abimakana ba fi o balanda ka fali ezaka yo omoni te ki babiki mibali ya ba fi wana oyo yo bimana basi na bango ba on to babeti yo pona yango eza rien à voir na fali mais sika fali David Mombele le défenseur o yambi lelo aza homme marié le défenseur aza marié père de plusieurs enfants mais na kati ya Belgique baza 5 na vandaka na mwasi na bana na ndako donc naza na posa ko bimana mwasi te na sima kombo ya aigle d'abord aza d'abord exemple à suivre ye moko d'abord alakisa biso mwasi moko parmi ba musiciens Congo musicien oyo aza sérieux c'est aigle fali pupa o ba fanatique ne to kolanda pe exemple na ye parce que limbisanga na zala moins clair parce que même papa ya ye moko ya aigle ya musique as exemplaire te na lobi papa ya musique oyaza papa ya aigle côté musicalement donc même ye moko as exemplaire te papa ya fali na musique za Koffi Olomide
natangi kombo te nayebi sozo yeba mutu yo zoloba oui natangi kombo te mais nalobi papa ya aigle ya musique ye moko aza exemplaire te mais aigle yango nazoloba ke aigle ye moko aza exemple ya ba musicien congolais tout ya RDC. D'accord. Donc Fally Ipupa nayebi te nakoloba ndeni bref aza exemple ya ba musique ya ba musicien nyonso ya Congo. Siko soki Fally Ipupa aza exemple ya musique ya Congo ndeko lobi par rapport ya ba musicien nyonso boko longola tatouage ya kombo ya mwana oyo moko boti popo wana pe ezaka exemple. David Mombele, place wana na encore rappelé eloko moko na ko so David Mombele c'est le défenseur Oyambi. Soki mwana nanga asali makambo yo oye pusaki aigle longola tatouage wana soki mwana nga le défenseur na boti asali même erreur wana a se comporter lokola mwana oyo ya aigle nga le défenseur na osala o aigle salaki parce que biso toza babantu. Donc toza na système na biso ya etant que ba africain. Donc bana o ba mankaka ba papa ba respect o ba respectaka ba mama na bango te ba betaka na ba mama na bango toyebi ke za ba bana ba botami na ba poto bien sûr même bana na biso pe ya ba congolais ba botami na poto mais toyebi yango mingi na bana mindele mais toki ko pie ba bloko wana te. Donc kota la ba raison on nga na yebi o eza personnellement o eza côté ya aigle oui pour ça aigle ça la bongo na pesa aigle raison parce que tout ça africain voilà naza fanatique à aigle mais na ko batte que oh tout à ça la que ça bien non mais côté wana na question na yo na ko ebisa vraiment to longo la vraiment ba sentiment aigle ça na raison lo ka salaki voilà yo ozaka na relation ni na Manuela Kitoko moi sina yo. Non, Manuela Kitoko, Cernanga Warriors, na lela est fort. Manuela Kitoko, respect la plus belle de tous les. Osanini? Na lela est fort. Tant ozo bolela Manuela fort. Moi si oza marié, moi si no pas oye ayo kwa makamolo ba. Moi si nanga za copine na Manuela Kitoko. Moi si nanga asola bien na Manuela Kitoko. Pourquoi bo sala batu boina linga na comprendre. Poni bo sala batu boina. Kolanda ba musicien bino bo landa ba musicien. David Mombele. Manuela Kitoko copine moi si nanga basola bien makambo yango ozo mona David Manuela ndeko na libanda ozo bimana ye boyaki matanga ya scène biso mimi chikefa pe mana kimia place Manuela la keza eza hotel oyo la kiti David Mombele na ebite mamango na makambo est-ce que au mona kingana Manuela Kitoko na hotel parce que ngata on a yé matanga na la ki na hotel émission bien boye vraiment otamo na voiture ou pas na tambo na voiture Manuela Kitoko mais voilà donc David Mombele si on a comprendre bien que tambola na voiture à Manuela Kitoko eza ko sala en couple David Mombele a regretté makasi parce que na landaki émission moko na moni ndeko na biso mwasi asilikaki awaka na plateau oyo na komé na kobanga mingi na lobi ngasko na zaka sensible na komé ko talanga biba ba question o David Mombele azotuna o ezo pesa pasi est-ce que na ko supporter ngo mais na ina bandi ko encaisser ba bloco wana non oui ozo encaisser makambo yo sala kana non David Mombele na ngena biso loko moko défenseur pardon défenseur s'il vous plaît pardon s'il te plaît ngam na optuna mituna défenseur oui ou non obimakana Manuela Kitoko David Mombele na biso kete na kombo sala déjà énervé o bo malibala na pour rien non bo malibala te parce que même moi si na nga yebi ke azara na conquérante te tango boyaki awa kokunda ser na biso mimi chikeva moi sino ayaki te moi sino atika na Belgique non ouais atika na Belgique d'accord Manuela ayaki Paris Manuela c'est à Paris parce que tous ensemble. Vous avez Manuela ensemble. Oui. Bongo wangane oni. Mais David Mombele n'habite wandi ko étouffé ngana lobby na bimakana Manuela Kitoko te ser nanga Warriors. New analyse. Vraiment. Au moni mamango na komo pesa new analyse vraiment raison hein parce que babilo ko aloba ki na komo comprendre que ça na raison parce que David Mombele na komo se sentir vraiment étouffé donc n'habite. Et là comme ça nga komo na beau garçon boy ko wanga na ser lokola Manuela. Mais na libanda ozalaka na ye mwasi na yo mais awa na plateau à télévision comme biso ba Warrior to ça la promotion pourquoi on pona ka promotion o sala ka na ye David Mombele c'est ko landaka ba vidéo na nga tout
na travailler na bato belé ba femme lambe le sapé warrior na travailler na bato belé ba ena na c'est pas vidéo na ngana bato belé ba big zaga que je salue de loin Azamou Mobali non David Mombele olobi qui était pourquoi na pona Manuela Kitoko nazo répondre que na pona Manuela Kitoko yé mokote to sala bona pona na Paris tambo yako kunda sena biso mimi chikeva Manuela azalaki na yo oui non oui madame no ndako mama ba na yo atikala na Belgique yo na Manuela à Paris oui na Bordeaux concert a fali poupa na Bordeaux ozalaki nazalaki Manuela azalaki oui non azalaki concert musuni fali abeti pesa ba date mususu ezalaki na ING Arena na Belgique ezalaki na Belgique Manuela azalaki be azakite azalaki David ozaki na Manuela azakite nazalaki na papa David Mombele on est comme lokola moi vie privée na David Mombele on est comme vie privée parce que nazo biso que non donc Manuela a raté concert à Aigle parce que le défenseur a un concert David Mombele na habité toza wapi bosaka ndeni après concert beaucoup tana soutien au Panzani tokenda ba after mutu na mutabendani après after za ko ke lala te kokeno lala te ngai na kendaka after titongo Manuela chance te David Mombele babloko solo bani sa babloko mo très sensible habité Manuela za na chance te na uti na ndako Manuela Kitoko fi moko boya charisme vanda bien à vivre bien ndako vanda makamte vanda donc on sentir vraiment que Manuela Kitoko a sauté bas niveau pourquoi kokumisa moi si na yote koleka mama bana na yo David Mombele otuninga question concernant maman bana ngate otuninga question concernant Manuela Kitoko nazo répondre yo Manuela Kitoko moi si na zaka warrior David Mombele to kilo na terrain wana na betaka jamais preuve na ko ebisa oso na tuni moi si nanga oyebi ete mais tandis que le défenseur père de famille mais moi si nango mona kete père de famille tamoula na moi célibataire partout na ba concert en plus place whisky zo melama mo pepe zali olati kitoko boyebo bon to les kambiso Manuela olobi déjà ba tout le monde ati ba David Mombele Manuela sanga na terrain wana Manuela Kitoko que je salue de donc na biso kete moi si nanga te na bimara na été wana ser nanga to sala kana promotion et c'est pelisaka ba warrior d'accord merci John Sambi ex na ye apesa ki ombote John Sambi na yebiete David Mombele omoni ba biloko na banobo yango na rappeler loko moko David na komo zwa kanda omoni eloko yo nga o na nango oyo yango ne mterozo na nzoto enga na ko accepter la police ezwanga parce que na komi mal à l'aise ou bien c'est na tele manaki na zonga na kenanga o te mandela uti musika Belgique non David Mombele na uti Belgique na longue de Belgique à Paris donc na zaki d'abord trembler donc il fallait to bande émission peut-être na 12h voilà tout ça bande émission na 15h na so comprendre même pas mais comment tu as mal à l'aise d'habitude na ebaki na ngana lekate na comment regretter David donc on fait ça ba sous raison et lo que ça lui passe ça question à Manuela non quand tu na question à Manuela parce que Manuela comme on est comme vie privée na ye nous moto zo tangelanga que non ce qui comment no tangi wana ebiete au mélanger nga dana batumoko après toi yambi le défenseur David respecter nga oyambi le défenseur de Warrior yo peut respecter mutabima na obenge camarade non Manuela camarade na nani camarade nanga oyo tanga na biasa camarade nanga te Manuela aza fan lokola tangela ex na yi David Mombele John Sambi a sa père David na yebi ete na yebi ba sa père te na yebi le seul sapeur nga na yebi femme lambe le sapeur Warrior na yebi wana te o comment ko tsanga na terrain ni David na yeli onga na yeli o yango wana te na yebi Manuela Kitoko la plus belle de tous les Congolaises et des Warriors oyoka ki communiquer merci Manotunga oyoka ki communiquer ya directeur Edi Badiata oui alobini soko la nya obi alobini David na uti ko répondre yo awa ne bandelike naza muta mafinga te na sala ka promotion au juste David Mombele olingini nga na sala ka promotion nazaka na terrain wana te communiquer wana le kaki pona bato à côté wana pona ngati et pona bilongi eponi bilongi liste on a komono ya nakati comment la ngeza na kati te David so ça na preuve ko laksanga comment la ngeza na kati te ngo ba bloko na zo boye yango zo pesa nga kanda défenseur David fali na biro ne balingi lisusu binote na mafinga na ba problème même bateau ba omoni na bozo ça la promotion te bozo ya kofinga David Mombele pona yo promotion zanini pona yo promotion zanini David ozo négliger ba effort nanga onga na longa ba na longa ba Belgique na zo kendaka ba Hollande Lyon David Mombele na zo ebisa lelo
je suis le seul où il y a ça là 4 fois voyage, il y a promotion. Non, il y a promotion, 3 voyages et 9 jours à concert, 4 voyages. De Belgique à Bordeaux, 3 voyages à promotion et les jours à concert. Et ça les 4 voyages. Lyon, 3 fois. Donc 2 fois promotion, na journée moko ya concert. Yolngo ça que ba promotion sur salé leki ya Yorobo. Yorobo wapi? Kadoko. Yorobo yo yebiana. Kadoko non, na bité na bika Yorobo, na bi ozo ben Yorobo OK Kadoko, oya Kadoko o kabila memela so na kin. Oui, yona. Asa la promotion ni. Wana zara petit bitinda fali. Ton aigle zo sala ba vidéo na yem tazo filmer fali. Azarane lo ko réclamer na so tenga kuna on peut autour na question David ozo matsanga attention parce que sanga kana. Parce que David, ozo respecter ngate. Respecter au moins ba couronne na zana ngota que le défenseur de Warrior Oyambi. Yebango ke tant ozo poser nga ba question, comment poser nga ba question ba toyo. Oh ba talakaka. Papa, omoni na ozo lo bebele boy. Kokanza teke na zam mituna otuna yote. Ko paniquer ngate tika ngana sa musala. Non paniquer ote David mon bébé paniquer ngate parce que comment tout na ba question ils ont se pèse ngate. Omoni bato ba déranger Fali, alimi subino peme na été. Yo David Mombele na reconfirmer lelo kanga date lelo David Mombele na zo ça OK. Parmi bato basala ka promotion à Aigle. On a pesi ba mote place bazalo quoi ba Paul Poups. Bazaga. Bah tonton belge, bah Zebele, Bah Jaël. David, oui, Jaël qui tokos. Jaël pas sa promotion. Jaël qui tokos place à ça. Que chapeau na Jaël. Nenga zo manqué moi c'est directeur. Qui tokos na nenga mokete Jaël. Jaël show qui tokos. Jaël show qui tokos qui osakanati. Obi ke bino bo sakana carrière fali à David Mombele, Jaël show qui tokos, Manola qui toko qui tokos. Maman Nana Boduka qui tokos, maman Chantal Bomolo qui tokos. Kitokos babi boya ko izelana mkolo banamte batu pe ba yo kabiso te bakangi son fali alingi bato loko abino le susuté et comme buzoba aso mona na mono ndena fona na komo kinde parce que vanda to sa l'émission vanda to sa l'émission eza on na ela kité David Mombele na ela ki makambo te na ezo kete na liste wana le défenseur azana katité bon nana la kati bimi sanga na liste wana na sala poso tanga komba mututé na otuninga question concernant Jaël pas si fali a mona pas comme fali coupa non David Mombele na lobike otuninga concernant Jaël na ebiso que non Jaël qui tokos na kota terrain wana te ozo ba Jaël qui tokos afinga moi sa directeur afinga moi sa directeur oh mais ngana ebité nanda kuno ozana wifi te na wifi mais na lobi na ebité otaka internet te natala internet tikelanga 2 minutes merci l'artiste musicien biro ya Fali Ipupa balobi boyi ba jari ya batuloko la bino balingi bino pembeni ya Fali lisusu te azwi carrière na pasi alukia koma bongo na pasi atongi vi na ye na pasi si Fali akomi munene bongo batuloko la bino ozo kata ba petit na sima ya kombo ya Fali ozo liya ba mbongo na sima ya kombo ya Fali ba petit bele ba la tsono botel minene partout ozo ke no voyager na kombo ya Fali yo na vi na yo mata première classe ya train yo bana mata ba bis même na Belgique pour ya Paris lelo comment na convoiturage na kombo ya kaka bino bozo liya ba petit na sima ya kombo ya Fali alingi bino de susute botika mona mbale bata sa vi na e elo kudi ko kama na vi ya mutu papa basi yo bano bima bango lelo yo kala avant oza peme na Fali yo kala opusa peme na Fali yo kala bano bima na basi ya marque wana David non mais comme buzoba David et comme buzoba donc yo kutanga na mwasi na hôtel David otikala au monde nga na ba bis na ba train lelo na komi na convoiturage je sais pas David ozo raisonner nini même c'est bien bien si je me trompe si na moni bien peut-être nazala qui invité juste pour na o humilier nga papa yo saki na bilamba bien kala donc nga David Mombele obelenga na ba kilote toboka obelenga na ba mapapa la gomme mais David ouais comme buzoba frère toi na plateau toi na plateau ouais zo edenga kwa na tena tambola mais toi na plateau comment na niveau la police toi na plateau non David on humilier nga tena niveau to banga ngai le défenseur na ngana elamba bien te mais David ozo ignorer nini désolé Kasifanda non désolé Vanda ouais comme moquer na te soko ngo ba no se moquer na nga obe quoi et comme nini yanga bega ko to tourner mission non et comme buzoba David don na se satisfait na longo na satisfait journée na nga le ya samedi le noti na comme na Paris pour na ça la humilier la plateau na yo et comme nini et ça c'est normal te
Et comme il est David. Nabi a défenseur. Non, non. Ozola la ba warrior na sima kombo ya fali na lobi no mabe. David de komi buzoba. Et ça va biloko yo. Na comprendre ce que pourquoi ba loba koza gaulois. Na comprendre pourquoi ça gaulois. Mon Dieu. Tu na comprendre ngo sikoyo. En plus ces messieurs sont les cas où il y a mis les défenseurs. Pour na les milliers d'abord yango tala. Oh nani. Tala. Promotion. Oye sanga promotion. Na su mbongo na. Na comprendre quand dès que na yé. Na su mbongo na ngo. Ozumbongo na ngo mais David. Na landeli yo tena ba pourquoi o tie yango. Yo la ndeli yo invité. Na invité na boy. Yo so luko landela nga ndenge ni na bimaka na ba warrior. Mais comme Buzoba. Et comme Buzoba. Voilà, c'est ça que je dis comme Buzoba. Tala répertoire da basi wa no bima kala na lelo peme na fali o ta basi ni o bima na bango. Basi ni David vraiment nazo boy akobe bis émission nazo lingana tikala côté promotion. Promotion ni ozo kata ba petit na sima na kombo fali o promotion. Voilà, yango la promotion. Yango moni bato bazo leka awa bazo regretter toujours. Promotion ni salaka. Oh là là, na pesi français na mukadi raison na nous. Na sima komba fali. Ba montre zo la taché na sima komba fali. Ba moni. Yesanga. Siko na lobi boye. David Mombele. Promotion. Nangna tu promotion. Yoka nangna tu promotion era salaka. Era nani? Woni era promotion salaka. Ko tu nanga ba question bato ba suba ka ofuka mate. Hein? Ko tu nanga ba question bato ba suba ya ofuka mate. Era ze lo côté pananga. Asani. Eraza et l'autre côté comme on a les lots lobby. D'accord. O comment mélanger là si au moins on a solo bozo mélanger là na bato ba fuba ka gofanda. O ya mis les défenseurs des Warriors. Oh mutu to tuna na question na Karim Mokonza Melissa Makila et baby say mutu. Yep na yebiso ngam na lobi yango. Donc ozo tuna na so na internet donc so na so confirmer que na sa internet na passer la landa Karim Mokonzi aloba yango ke a baby sa ke era mutu banda Melissa Makila. Era za su normal te era eloko ye ezara no na bien muto solo bawana na yaki apona yango te mais le roi yoko mo lukana loba nazo rappeler que match de Duchesse za guerre na ye mutaye na biso mwana na era wana petu wana solo bawana era ni match de Duchesse musa memela biso ye akenda konga sala 9 émissions na pantalon moko jene solo bawana mais soit disant ce qui peut ramser solo ba aleki na ba émission pona chrétienga. Vous comprenez? On a passeport suisse. À Suisse. État lingati. À Suisse. À Suisse. À Suisse. Et ça lini. Ah passeport suisse. Et ça lini. Et ça ils le côté. Nazo rappelé que wana mutaba rouge à lèvres. Mutaba rouge à lèvres na ba kokanga ba. Vous comprenez que donc en sens té. Vous comprenez? Wana gigolo ya osaganate. Asala est fort. Azoma kiti mo be pembe na aigle simbate et boti sa motema mabela jalousie. Muto so tangela nga wana. David Mombele n'a pas confirmé que ngai na l'équipe émission pour la promotion. Papa. Terrain homme minga o mati singande siko tension na promotion ni yo osala ka promotion mon côté amalonga peme na fali. Eh David Mombele na ko rappelo yeba ngo lelo. Fallait lingi bato ko le premier oyo allié na système ko acquérir na libanda ya basal pour la promotion. Na mu panja ba gaulois na ba soki pe ba spiritus ba ngo tout ba o bon na ba kendara libanda basal. Les défenseurs Moutaya na ngona kata ya communauté congolaise ngam na mema yango ba système o kendara libanda ya salle na voiture à Manuela otalanga na vina promotion ina kendara na voiture à Manuela botama la range na sombi ya sikati range o Manuela sombi ya sika plus de 30 000 euros non nous na matiango te non na matiango te l'autre toi samedi na kala mona na Manuela kitoko te Manuela apes oh là là mais eza na internet yo mtozo apprendre que Manuela sombi range o be lo mona comprendre. Pardon, défenseur. L'homme on comprend. Oui. Bino boza ba profiter moi ma kasi peme na fali ya. Nanini. Oui que bino boza ma kamine na sa. David Buzoba na Buzoba 100% Buzoba. David na ko kasuba bloko te. Nazo ko kangote. 100% Buzoba. Donc tu n'as question nini? Bénéfice à nini? On a nazo leader na na soutenir à 100% étant que warrior. Nazana contrat mon côté na effectif naza simple fanatique. Mais on a décidé de défendre Aigle étant que Warrior avait 2 P. Donc c'est tout. Osalaka deux fois. Vous avez deux fois. David, c'est quoi? C'est quoi ton problème? Mais David, mais est-ce qu'on a comment comprendre yo moza deux fois? Non, mais bah j'ai c'est yo moza total moni non nzela nga mona moni que ozo na ba tout mal ba deux fois. Il y a la leki no moi aussi. Na leki na David. Non, ça leki na moi ça kufa.
leki nanga mwasi akufa na yeso ke na kunda leki nanga mwasi pe a sonné place à Sali eza eloko tout nanga jamais na émission bon non ba nga deux fois mais na obi no so deux fois parce que la fête no so la yaka leki no David Mombele yaka leki no mwasi non David na lobi boy yeba yango nga le défenseur na perdre leki nanga mwasi mama nanga boti so tout ça 7 mibali 6 mwasi moko ba question retour nanga na émission no nyonso moko tout nanga ta mukete soki on était là mais leki nanga mwasi manquer un respect on manquer un respect so na vendre ça lokola mutu mona ebi valeur leki nanga mwasi te oya ti on na bungi ça la vie nanga na ebité so na rezoya sous wapi donc David mon retour nanga tous les questions mais wana te un peu de respect je te dis retour nanga question na te so liembongo ya mutu o tena na affiche wa mais oui il y a fait attends David Mombele na web solo romoko promotion ça ka oboye David promotion David sois posé mon frère sois posé yo to za posé benga David sois posé na yebi sio que na comprendre le romoko tellement ba fiche au tché promotion mobulu ba billet so te kamate au préféré ou inviter le défenseur toya toi afficher le ko o le roté jamais obi ke bona ba date belé bo créer embrouillement peme na fali mais yo mto créer nga buzoba David je te rassure que non ton aye awa na ye baki que 100% promotion na ye ko ça la promotion à Aigle mais oui promotion Aigle ah donc au moins non c'est qui parce que yo ye baki que non les défenseurs a repassé mais na retourner ba question où ils ont concerné promotion tête OK na ba vie privée donc yo pour au préparer kango nga la poser question moi simple promotion yo salaka na promotion ya era bakozwa nani lelo so babike gim sanga zo mutu moko asa ye promotion zo yo David promotion zanini jeune wana solo bawana asalaka ba peut-être ba live ba biloko mona ka be fort oyo ko encourager ko lamusa ba warrior ko lamusa population ko atterrir sur le terrain ko sal de ko lamusa ba warrior pesa ba warrior goût ya eloko ya sale ya mone le défenseur a salaka le défenseur a le seul oya bandi makambo na kati na minute oyo na so biso na communauté na biso ba congolais donc ngai mutu na ye nango mutu na ye na système okitaka na ba terrain ba place ba saleza to moni pesi goût na ba orchestre nyonso na ba fanatique tout ba comme que ça ba émission liboso ba salle David Mombele na zo tala oboye na poser question ba question c'est yo ba réponse c'est nga na minute depuis to bande émission za bongo la question ça toujours yo ba réponse c'est nga mais s'il te plaît ne veut pas répondre nga David Mombele avant le défenseur tangela nga muto yebi oya sa fanatique je répète fanatique et non des journalistes na lobi fanatique nini oyebi oya banda ko atterrir na ba liboso ba salle ya leader nae ko sala promotion libanda na ebite nga na ebika oyebite David oyebite tu vois oyebite na ebi ba journaliste non oyebi pas le défenseur te na yango mais na ebi oso na eba kyote na David onimi oyebi nga ça va mais voilà. David oyebi nga c'est bon question nga za ki wana répondre nga place au Magali Konga la minute aza ebi que non le défenseur a sololi c'est ni la même chose français na mo ka di même chose minouche nga mo MTK log ba ebi que le défenseur le défenseur nabia yona mama Congo nana ko sa promotion ya musicien bien pe sale tondi na tuni mama Congo asala rani mama Congo asala la promotion te est-ce que ko ce qui va publier yo mutakala ndeli ngolo ba ke non o sali promotion mama Congo tout na wana na ebi aza na champion aza champion donc na pesa ba grade na pesa ba couronne na nini aza la seule oyoyo na âge na ye na ba femme congolaise ba publia mutakalosi wana mama wana o mutoto tunanga sikoyo omoni yo ndo saboyi lelo na poto na Paris tout cha poto mobimba new analyse na pese mbote place ça te o pese une raison mais o pese mbote te pese une raison te omoni yo ba jara garçon ndi na yambio ndi na otala yo na omona yo ba garçon matalana na comprendre yo do ba garçon matalana vraiment moni ba garçon ko oyo ba gagner mbongo na se afali mozo li afali cc promotion malongo bo sala kizate mais talabasi na sima fali talaba mitu kwa bozwa talaba montre ya ona tuni bilambo yo zalaka nango afo e ba fali za oyo lati David lelo comme na fait ça malongo sina lata ba veste ba 1200 euros na mbongo na yo
na mbongo nanga na uto luango ya na uto luango bana bataba wario pasi ba luka mbongo makelemba David yeba yango d'abord lelo na website d'abord que non avant d'abord tout ça ba wario tout ça ba père de famille toi na ba boulot tout ça là ka on se comprend toi na ba boulot na biso to gagner na tembo quoi bo gagner ni pemina fali ezali ko ça d'abord wario tout ça David na website lo komoko fanatique azara na eloko réclamer que pas liberté. Fanatique, faut garder bande non étant que fanatique. Biso fanatique rôle les ali ko consommer artiste c'est tout. Mais so comique était on va le déclarer ba monde tout so mon bande ko na biso baso linga miso ba comme oh edi ba dia ta fait démissionner. Oh to se pena na bodukate. Oh to ligi boy. Donc eza sur rôle la fanatique té. Ngai le défenseur de Nazaboy. Na ko biso na boduka ki tokos. Ou met la place aux a. Papa edi ba dia ta na kufi. Aigle na sekui. Pour na webisa ok place au aigle la banda na Edi Badiata que mon directeur on a respecté na minute to zalati au moins ba réponse à comment pesa batu Edi Badiata on ndu la lobby yo kama mni aigle lobby na azo répéter combat Edi Badiata et le ko aigle la salate ngasque te que le défenseur passe na vandi na comprendre message à aigle zani siko la question musu na ngana tuna bo batu musu ba poser ba question ngana poser question parce que za musa na nga groupe wana ya Fally Ipupa ezalaka ya Edi Badiata be ya Fally ou bien Fally kuna zaka chanter tant talaka na ba affiche ba komaka Edi Badiata to ba komaka Fally Ipupa ça menanga bata Fally pardon David réponds-moi s'il te plaît. Monsieur bien beau mongo pour rien. S'il te plaît réponds-moi tant autant na ba affiche ba komaka Fally Ipupa ou Edi Badiata beaucoup kanda boni le banyu analyste na isko problème na ngezali loko bozu masasi masasi ezati bon ndeni beaucoup kanda masasi ezati na lingi no comprendre que oyambi le défenseur de Warrior oyambi le défenseur na vana kitio na za pona défendre ba Warrior et défendre Fally Ipupa leader nanga David Mombele ba question ya deux balles lekate et ko lekate lelo oyambi le défenseur. Ma question c'est ayo, ma réponse c'est allons-y. Ba date c'est belé wana. Pour moi so bo sala monter pourquoi? David Mombele, olobi ke na utaki Rotterdam. Maloba na yo mo keso kanga yo. Olobi na utaki Rotterdam na utaki San. OK na okutana Manuela. Ah voilà des bêtises. Question. Toi na kenda ki Bordeaux, na kenda San. Vous appelez momi kuna. 2 minutes de silence sur la sakete. Vous appelez moi c'est à Bordeaux non? Na bon moi c'est à Bordeaux té. David Mombele nazo répéter ba question ni comment pesa na kanda. David Mombele nazo supporter té. Nazo supporter babilo côté. David Mombele tozana ba concert na États-Unis, toi na ba concert na Canada. Toi na concert na États-Unis, toi na concert na Canada, toi na concert na Rotterdam, toi na concert na Lille, na Marseille, na Nantes. Voilà babilo toko lobela. Yango wana o le défenseur tanga bimi na ndako aye awa aya pesa ba programme ya ba concert na biso na passer message na nga sur ba concert na biso David Mombele to na yaki na ebe teke na retomber na eloko yo e ba tuba bisa nga na sala tension na yo na douta ki mesko na confirmer Français na muka de bisa nga ngo fa na sa attention na confirmer ai senga bina nga mutozo kende wana asa facilité c'est vraiment un sorcier. Et na confirmant que ça vraiment na misala mabe. Ngai misala mabe. Oza na misala mabe. Au moins de sali au passé, mais tant on tout na ba question ezo choquer nga et déranger nga té. Tant na dosa na misala mabe, ñu analyse auto lo bango, koza na misala mabe, ba auto kangayo awa na kilota mukuse na libanda awa et ko kota na nga na senti pied le kolo na nga à gauche na ki sou passe. Le défenseur a longo banda Belgique si awa na beki. Mais na ye, ta on ezo baksa lisusu. Na senti le kolo na nga pasi. Le kolo passe ezali kolinga basi ya batu na. Mais ça buzoba parce que yo mo ke ça musala batu ya ba ke beta yo. Le kolo passe ça wa te. Boela ni na migenyema. Azan. Boela ni na migenyema. Azanani. Migenyema. Petit moko bo asala rapé émission boit. Bon David Mombele. Na ko émission loko moko. Omoni batu tout ba confirmer, bazo confirmer partout bazo lo bakeno pour le moment. Pour le moment. Saint-Denis Mobimba na minute ça na maboko na yo ko profiter na ngoto bando sakana batu lo kwa biso voilà parce que na sentir ce que le communique non batu alobi que non David Mombele kangi Saint-Denis ce que lingo banda ko sakana biso na ba Warrior ngasko sakano na ngana ndimi yango na acceptango défenseur ni na yambi on a méchant moza méchant parce que le défenseur t'envoyé il fallait qu'on tika na ngana promotion parce que bi que non
arme ya le défenseur eza promotion Yo. na encaissé ba balle perdue bayebi yo na promotion moko malonga te bayebi yo ne na ko profiter ko linga basi David Mombele na sima ya kombo ya nini ya ya na so comme buzo ba David Mombele c'est quoi mano kate émission mano kate mano kate émission non on ba kate émission te parce que ben singa na buzo ba te wala comme quoi manque à soki ya babato era bapede wana nde batika koka moto evitenga mpona imilenga nga badoka nde c'est le défenseur de Wario c'est le défenseur de Wario David na obima te na otikala pesa téléphone ngai nayebi soki na otikala parce que eza oyo luki pesa téléphone benga mbila na olakisa oke c'est le défenseur de Wario David na rappelé encore on comprend wana misala mabe ozala misala mabe na comprendre on kozala misala mabe maintenant kate émission ozala misala mabe voilà kate émission na plateau